oyo ozoloba mpe na maloba opesi ngai etiaki mwana mboka mpe résistant ya place ya quartier 3 nakoloba boye na guerre oyo ya M23 biso bakongolais na M23 toza na guerre te na Rwanda mpe toza na guerre te moto oyo azosala makambo oyo ke lelo mboka ekota topale ezali Félix Tshisekedi Tshilo mpona nini tozoloba ye mwana mobali oyo depe aye na place ya président de la République ya Congo aye kolukela biso desordre azobendela biso badesordre na kati ya mboka mutu aboye vraiment bandeko bakongole botala nanu banda akota azokoka ata eloko moko te na vie na ye me na munoko na change constitution ya kochange eza ya tata na ye oyo ya mama na ye Kabila azalaki soda yawo asali te manda na ye asali nini mwana bato na malemba ke me yo ozokoka nanu te ozoluka osala première manda na te manda na 3 manda ozolati Yesu Masiya koya yo ntango okotaki Yesu Masiya ayaka yo yebi Yesu yo yebi Yesu papa tozala sérieux mpona nini président bakoye ekati ya mboka makambo azosala lokola mutu ezosala te mpona nini yo ezomona mpasi ya baninga bakongole te mwana soi-disant mwana ya kondo Etienne Tshisekedi oposa comme président Eli Martin Fayulu mwana ya Fayulu ya kosala biso makambo tozomona okindoki te mwana ya kondo Etienne Tshisekedi ayebi pasi ya bakongole avandi na 12e milisi azonyokola bakongole na kolia na pasi na makambo nyonso tozosouffrir mais na munoko nazoloba achange constitution ya mboka papa omoni biso bakongole lokola tozotala yo ozomona biso lokola bazoba tozozela osimba constitution tozozela yo osimba constitution soki nyoka tokomela mpona yo yoki soki mpe kolala mama tokolala mpo yo Tshisekedi yo olongwa na mboka parce que yo ozomettre badésordre na kati ya Congo ozomettre badésordre na kati ya Congo ozokoka te tribalisme makambo nyonso mabe olingi oyoka bato te yo oza nani oza nzambe Kabila ayaki awa azoyoka bato Kabila soda aye azoyoka baopposant papa Etienne Fayulu me yo ozolingi oyoka bato te ozali nani civil mpe mokolo wana namoni olati teni vraiment yo kolata teni civil alataka teni papa tozokisa bato soni mpona nini namoni ye na foto alati teni na bere nalobi me vraiment toza wapi yo ozomema mboka wapi Tshisekedi yo ozomema mboka wapi vraiment c'est regrettable il y a pas de cinéma mwana mboka merci il y a des pères et des mères bango balobi des pères et des mères il faut pas respecter ye bakoki koboma ye te bakoki kosala ye mpe injustice te pas aza de père et de mère bandeko bajournaliste ya mona ntame sujet oyo ya tata oyo ya procureur oyo tala procureur mobimba ebandeli ya parole na ye azomettre d'abord en garde vous les journalistes yo osali nini journaliste asali nini ndenge yo yeboye otuninga motuna moi en tant que peuple nakopesa pa vie nanga c'est mon opinion n'est pas le vôtre ça c'est un de deux jour ya liwa ya Sherba Okende le même procureur ici nous a dit quoi premier point de presse naye il nous a dit ceci les premiers indices sérieux et moi déjà c'était qui chauffeur et son garde du corps après hier ils sont revenus à l'Obiboye que Sherba Okende garde du corps naye Mutambo Makiye c'était toujours lui. Aujourd'hui, chose étonnante. Et je donne raison à M. Félix Tshisekedi, lui et sa justice. Lui-même a dit, au Congo, la justice ne va pas bien. Ce n'est pas moi, c'est Félix. C'est lui-même. C'est lui qu'on appelle le magistrat suprême. C'est lui qu'on appelle le commandant suprême. Le magistrat suprême vous dit que mes magistrats ne font absolument rien. Et moi, je dirais quoi?
Moi aussi, je dis la même chose comme Chilombo. Au Congo, nous n'avons pas une justice. La justice que nous avons au Congo n'est pas une justice comme ailleurs. Je ne sais pas comment dire que Sherba Okende s'est suicidé. Sherba Okende peut se suicider pour quelle cause? Quel est le problème? Sherba Okende a eu un mandat d'arrêt international de CPIT. Sherba Okende a eu un mandat de recherche à la République démocratique du Congo. Sherba Okende n'a pas violé une femme d'autrui ou un enfant d'autrui. Sherba Okende n'avait pas une invitation du parquet général pour être arrêté et aucune infraction qui a été publiée pour Nayeke Mokangaye. Il allait se suicider, mon frère ami, pour la souffrance ou pour quelle cause? C'est que nous réservons le droit de reposer question c'est que le procureur et le gouvernement, ils ont un problème avec les Sherba Okende. C'est que Bango, Babaneko Sereye ne luku muko basalaki, oya mona que Sherba Okende tu ya kozala vivant, akoloba yango Tony. Là je vous pose des questions. Bref, le journaliste, Sherba Okende a été tué en République démocratique du Congo par le régime en place. À l'époque de Kabila, on avait tué Tchebeya. Qui avait vu Joseph Kabila en train de tuer Tchebeya? Personne. C'est pourquoi Bissop Petolobi, Sherba Okende, c'est le pouvoir de M. Félix. C'est M. Félix qui a son pouvoir. Oyo, Basile Soukour, Sinaye, Oyo Nzamba Pesaye, Basile Sango. Par preuve, le loi est conclure que Sherba Okende, gouvernement congolais, baza innocent, Bassase ya Congo, baza innocent, Yemoko Mibeta qui massas. Ndeko journaliste, je ne suis pas de la famille biologique de Okende, je ne suis ni famille politique de Sherba Okende, mais je suis de la famille congolaise. C'est-à-dire, Sherba Okende est un Congolais comme moi, comme Chilombo Martin Fayulu. Je donne mon opinion, mon avis, je dis les enquêtes ou les résultats. Il y a le Sherba Okende est un faux résultat. Procureur général de la République, nous acceptons que c'est vrai, au Congo, la justice n'existait pas. Voilà mon opinion journaliste. Ça, c'est du mensonge, pire et simple du mensonge. Les raisons, je suis là Sherba Okende, dans ma télévision, dans ma radio, les talibans, c'est Moïse Katumbi qui a tué son porte-parole. Vous êtes témoin, monsieur, vous journalistes, faux bruit, mais le procureur général a intimider les journalistes pour la faux bruit. Mais les gens de l'UDPS avaient fait aussi le faux bruit en disant que c'est Moïse Katumbi qui avait tué son porte-parole. Aujourd'hui, vous-même, procureur général, vous donnez les conclusions que non, il s'est tué ou bien il s'est suicidé. Mais là, vous donnez raison à Moïse Katumbi. Les talibans, Moïse Katumbi est innocent. Moïse Katumbi est innocent. Son garde du corps est innocent. Son chauffeur est innocent. Tout le monde est innocent. Le coupable, c'est lui-même la mort. Le coupable, c'est lui-même le défunt. Le coupable, c'est lui-même. Sherba Okende à 0. Sherba Okende va saboter, même justice Nzambe, procureur, na Félix, donc pour le débat, pour le Lokondeko, nous sommes peuple congolais, nous sommes ici, nous avons des résultats. Mais ça est seul, même na Rwanda, même na Ouganda, même le Congo, Brazzaville, un petit pays. Pour ça, la justice nous regrettons tout simplement. Mais nous avons entendu que la famille va faire aussi un point de presse. Vraiment, et pour ça, la Sony, et ça, le Sony, pour la procureur, bien veste, il prend la parole, ça honte, il ne m'a pas cessé que vous faites des années de Konaïe congolais. Ah, ma tête là. Ma tête là.
bakata mitupa epai basasine epai Lumumba ozawa après Lumumba revie Sherbo Okende après colonel général Kayimbi c'est Sherbo Okende aujourd'hui mais bandeko na biso batetela basali nini na ce pays basala nini c'est pas ça bonde na baekolo na bango mais comment ça ebiri ba nyonso batetela basali nini bandeko zali nga pasi lelo asungoli ebembe balobi ye moko miboma eza responsabilité ya moto mosusu te esali nga pasi oye fete ça merci kaya congolais ya pena étranger te na uta bu Rwanda te wapi te na congolais tout ya makila tout fait na kopesa pena identité na mwana chango biloba na ngai ene nzambe ne mutapesa yo papa topesa biso makanisi sikoni tosufi na mboko kole ekomi pasi mai 100 fois bipa 200 fois transforma mebele bandeko batanga toza ebele me misala eza te sikoyo président olobi nini mpo na biso bakongolais toye tosufi ezosaki porte bamama bateka bamai bafaso boboye basouffrance omwa moto aza na lupango me aza na eloko te alukaka mosala sikoyo président olobi nini mpo na biso bana na yo kana twanange mpe ekota na mboka na suki na maboko. Merci papa journaliste. Yo lobaka makambo ya liwa ya Sherbo Okende. Oyoki procureur, soi-disant procureur ya République. Oyo aza nayebi te soki aza Congolais, oyo aza semeki ya Chilombo Rwandais. Oyo akosala babiloko ndenge wana koloba ke Sherbo amibomaki ye moko. Toyebi te ntango amibomi kamio ekemi tika tina poids lourd. Amibomi ye moko kamio ekemi tika tina poids lourd. Vraiment pour la ligne ezosala soni na justice ya Congo. Nayebi te soki ngai penza namoni ke faculté ya droit na Congo fo babomango. Po ezosala soni pour soit bato oyo lokola ba magistrat oyo to ba procureur baza bato ko botola ba maplomb na bango. Pour soit ba maplomb basomba ba kosomba batanga na penza classe te. Pour soki batanga na penza ba méritaki penza classe. Oh penza droit o ba enseigner bango penza. Bazwila ngo ba mérité. Bazwila ngo ba maplomb na bango. Bako sambisa bako sala droit modèle ko eta. Ko bakanga ba tomona ka soki docteur administre moi système bakanga ye babotole diplôme na ye bapasoli yango te bongo oyo mutu lokola procureur bakobotola te diplôme na ye te mpona moni comme si lokola bambesana ya kosomba baplome ya kosomba aza mpe facilité yake mpe asomi ya kosomba me amibimisi procureur po tilombanomaka na ye motu nyonso l'essentiel olobi ka mashi muneno akonome yo donc yango wana donc justice ya monoko ya mboka eza justice ya mboka mpenza te ya république démocratique du Congo te tozwa sikoyo exemple ya bandeko na biso oyo bazokufa butu moi tongo pokwa na est donc président soi-disant président aza nde président ya kisasa bamboka wana nyonso ekei lelo ye avandi ye azaka na baveste ye azaka na bacravate ye azaka na ketambola me bandeko bazokufa kuna bazosufiri bamboka bakimi Chilombo sikoyo azosala nini tala bamascarade osala bango basali bayebi bakoro na ye ayebi oyo asinyaki na Kagame ayebi oyo asinyaki na ba M23 yango batomboki mpona nini azotanga komba nanga te soki ya solo ye azwaki mpona nini atangi te. Merci. La République démocratique du Congo, Batieri oyo tozomona ba massacre oyo tozomona bukumo itongo pokwa ezolekela même biso na époque ya Mobutu, époque Zaïre RDC oyo lelo tokomi komona ba massacre bukumo itongo pokwa toyebaka yango te toyebaka bitumba te toyebaka ba massacre te un jour mpe toyebaka te ke Congo bavasin bakoki kokomisa yango bilanga ou jardin na bango mais lelo mboka oyo ekoma jardin tiaka mwa baferme bamboka ya mike baferme mboka neti Rwanda ferme eza territoire te eza ferme mais ezovandisa mboka monene Congo
eloko ya monene kamwa eloko ya moke evandisi yango ya génie tozokokobouge te tozonguluma mpo kagame mikolo nyonso butu mo itongo pokwa asilisa biso loposo me boyeba M23 toyebi yango bien M23 toyebi yango bien euti wapi ekotaki na mboka oyo ndenge nini nga mikolo nyonso nabetaka se te na motu ya Chilombo bokita bomata soki Chilombo alongwe na Congo kimia epani na Congo lokola Félix aza président ya Congo soi-disant nga nakotana ngai nayebi ete soi-disant baoyo banoma ye bango nde batya ye wana nde bazokumisa ye président de la République voilà massacre ekosila te bitumba ekosila te biso tozobunda na Rwanda te tozobunda na ba M23 te M23 bazobunda na Félix pouvoir ya moyibi bapesa ye mpo babotola ye pouvoir wana me eloko ya pasi ya koleka peuple congolais azosila peuple congolais azokufa na masasi peuple congolais azokufa na nzala peuple congolais azokufa na crise ya makambo ebele na place ya koboma congolais koboma Félix aza na bana aza na mwasi aza na mama aza na baleki famille ya Félix tokosepela soki balati teni bakende kokufa na este kuna nde tokondima bango aza na parti politique IDPS soki tokomona bamilita ya IDPS bango nyonso balati bateni bate este tokobetela bango maboko nana kokamwa guerre ya Ukraine président ya Ukraine atikali kolata veste ata mokolo moko te banda te Ukraine eza na guerre na Russie président ya Ukraine asali feti te alati veste te alataki Lacoste mikolo nyonso mais oyo ya biso mboka na guerre président na baveste ya minene président na batapage na bafete na ambiance mboka na guerre mboka eza na guerre te soki mboka ezalaki na guerre Félix akokolata veste te mokolo président ya Ukraine alataki veste ezalaki fete parce amoni ke non alongi bituma na Russie mais oyo ya biso oyo kindoki boboma ye M23 ya kozwa mutu na yo mema ye kende otumba ye mema ye. Le 12 mai 2012, il se tient une réunion à Rubavu. Rubavu, c'est au Rwanda, frontière avec le Nord Kivu là-bas. Des ministres de la Défense congolais et rwandais. Ils signent un accord. Dans cet accord, les deux parties conviennent de ce que les armées rwandaises peuvent entrer au Congo et surveiller les 9 frontières de ce pays. L'accord existe. Nous en avons des copies. Le 18 du même mois, de la même année, le ministre congolais et le ministre rwandais des Affaires étrangères se rencontrent à Kigali. Ils signent un accord. Dans l'accord, ils acceptent que les services de renseignement rwandais peuvent entrer au Congo, sillonner toute la République pour assurer la sécurité. Ils le font chaque jour. Nous avons accepté, pendant que nous dormons, les autres circulent, repèrent les sites miniers, contrôlent nos frontières, sillonnent tout le pays. Enfin, c'est-à-dire pour l'exposer, parce que les données, nous en avons à revendre. Vous connaissez le fameux accord du 23 mars 2009 entre le Congo et Kundabatware, le CNDP.
paix. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais et de participer à la vie politique congolaise, d'être candidat et d'être élu. Nous avons signé cet accord. La partie congolaise a été représentée par M. Raymond Tshibanda, à l'époque ministre de la Coopération, et Obasanjo, qui était témoin de la communauté internationale, lui a posé 3 fois la question. Est-ce que vous acceptez de signer un tel accord? Il dit oui, 3 fois. Obasanjo a réagi, votre pays aura des problèmes.